Bandeko nazali ya kobongama pona koseka ndeko na biso oyo. Affiche masmeno yo za détail ya nyonso. Bon. Pour bato ba soa billet pour que le billet de cherche bato ba ki Instagram mara pour acheter le billet. OK. Ezali dispo na mona kibino. Arrêtez parce que j'étais trop busy. Voilà la bonne de la question. Oui. Par rapport à bino meno pour la billet. On répond à nous. On arrive 4 jours. Nini? On a ma star à Côte d'Ivoire. On est à moins 2-3 émissions pour nous relaxer. Ça montre que je suis dans le domaine. Je suis je suis la nouvelle chanteuse, la nouvelle cinéaste. OK. Je suis la nouvelle star. Pourquoi la Kimba comprendre que Naza du domaine, il faut l'Afrique va comprendre qu'il y a une fille têtue. Ouais. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Je suis là. Bon, bani na Congo. Match de musique avec Gauthier Mascotte. Aïe aïe aïe. Na yogi na. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nazali ya kobongama pona koseka jeli show epekisami te na koseke pe na ndenge mabe te parce que makambo azosala namoni eloko mosusu tokosala te apart koseka nayebi te na producteur yango manager Gauthier Mascotte nayebi likambo ezoleka te po Kinshasa ojele lobelaki biso ti lelo akiti Kinshasa ngo oyo bino bozomona na oyo nga nazomona ezolekela biso chanteuse nini bomona bima ezala na Congo ezala na monde actrice nini na bima ezala na Congo ezala na monde comédienne nini na bima ezala na Congo ezala na monde tobakisi na planète mosusu Mars nanu asali eloko te me bazoproduire ye azovoyage aye na Congo makambo alobaki na biso akosala tozomona rien surtout aza actrice ya moke te eloba ye moko ya monene en tout cas oyo eza mpona kotumbola baactrice comédienne oyo ya Congo ntango nazoloba baactrice comédienne ya Congo na baoyo bazali na Kasai basalaka deja batravayaka deja basalaka bascène basekisaka bana na bekole na bamadimba na baguadeloupe na Guadeloupe Kisangani Bukavu eza na bato deja bacomédien basekisaka bahumoriste basakuti na producteur te mais jeli show nayebi te comédie nini oyo asalaka esekisaka bato apart makambo azosala yango nde nakoseka ye me kosekisa nga te nga nde nakoseka eloko akokamwa aza producteur na ye azala pe ya Marie Misamo
kombo ya petete na Congo Gauthier Mascotte ou bien ntango mosusu Jael azokosa biso ou bien Gauthier Mascotte na ye mosusu nayebi te ou bien ndeko na mobali Prince El Matador apesi ye kombo Gauthier Mascotte mpo na moma oyo soki toye na miziki ya Congo ezala ya mokili ezala oyo balobaka ya nkolo to oyo ya mosuni na ya molimo antuka bandeko bango tu bazokamwa mpo bamizisien wana na bachanteur baza na bagroupe baza na banzembo barepetaka tolandaka bango mpe awa na YouTube balobi oyo ezomanke bango ezali producteur ya bien bandeko toyoka yangoko bacomédien oyo basali bagroupe ebele bango tu bakoma baprésident na kanisa ya basi baprésidente soki otuni bango théâtre ndenge nini mikolo oyo balobi tokoma kodébrouiller biso na biso toza na manque ya baproducteur siko Gauthier Mascotte nayebi te soki azalaka grand producteur ya musique vraiment to grand producteur ya solo nayebi te bien sûr nayokaka azalaki mpe ezali confirmé producteur ya Marie Misamu me eloko moko toyebi lisusu mobali ya Marie Misamu sikoyo ki producteur na ye ezalaka producteur ya solo ou bien producteur Marie ou bien producteur Makangu ou bien producteur copinage en tout cas nayebi te Marie Misamu azalaki na baœuvre ayebana azali parmi ba meilleurs ya musique chrétien ya bacongolais na basi akokaki kozala parmi les 3 premiers to azalaki ntango tozoka Gauthier Mascotte producteur na bamami ilela baza na posa koyamba ye bapapi mboma ndenge moko me ntango mami ilela azali sikoyo koyoka Jael Show produit par Gauthier Mascotte papi mboma azoyoka ke Jael Show produit par Gauthier Mascotte nayebi te soki bazomona ndenge nini soki bazomituna baza ya kolala to ya kolamuka Gauthier Mascotte kaka moko yo kombone kangama comme producteur pona Marie Misamu namoni ntango mosusu pa produire na ye Marie Misamu te azala kaka makangu copain copine siko po etya poa ou bien poa kutu te pona babomba po Sœur Marie azali spécialiste ya kobomba barelation amoureuse na ye donc mpona kobomba batiaki kaka producteur lokola mpe Sœur Marie Misamu chanteuse alors ekende bien mpo nayebi te soki baproduction nini asala ozu nayebi te mpo ntango tozoloba Valentine azalaki to azali manager ya Karine Mokonzi oui tozomona Valentine azokende na Karine Mokonzi baproduction azopesa programme akiti Kinshasa alobeli mpe produit na ye bayambi ye mpe na RTGA na batelevizio ya Congo mais Jael Show siko Valentine ayebana te ayebani na pa ya Karine Mokonzi toyebi kombo na ye biso ba oyo mpe toyebi na image na ye surtout mosala na ye toyebi
Mais Gauthier Mascotte, yepe toyeba ye epa ya Marie Misao. Mais nga papa Robo na yebi misala na ete. Nakanisaka ke asalaka misala. Nakanisaka ke ayebi ko produit. Mais à partir na yo, abimi producteur na yo. Et puis yo, na conférence de presse ozolobake. Ako produire moi si mon côté pendant 2 ans. Ozopesa ba décision. Alors, ceux qui balobi nanga, votez déjà côté Makangu. En tout cas, na kondima. Côté Makangu, na kondima. Po banda bokabwa de ana Christian, vraiment, bato yo bimi na bango, ozaki na posate. To kanisela yo ki babimaka na yo. Mais Gauthier Mascotte, so to kanisili yo abimaka na yo, ezo salo mwa bien. Po na kombo, na bisika vandaga na ndenga zali. Alors, j'ai li show, nga naza ko bongama po na koseka yo. Na ndenga mabe, bien sûr. Na lobite ke na ndenga mabe te, na ndenga mabe. Parce que l'espoir, ba modèle, ozo lobela biso, oloba, otambola ti liboso ya télévision congolais ba sud-africain. Ozo kosa biso, ozo kota bazo yamba yo. Bato bazo filmer, bazo sala ba tournage na bango, boke telema pembeni, bokosi, ba cameraman wana mindele, bato tu bavandi, ezali ba tournage na yo. Lelo oyo komo lobake, ozakaka na idée, opesi Gauthier Mascotte, andimi idée na yo, si malobi, abaloli yango, alobi ndenge kozala, fwe koma ba série, pe alokele bisika boko tournango na Congo. J'ai li show. Ozo saka na banani. Donc, ba tournage, ba filmage, wana ba filmaki yo, na Afrique du Sud kuna, na ba mindele selon yo, na koyamba o ba yambaki yo, na télévision munene, yaba sud-africain, alors, esalamaki nango logote. Nyonso wana poko sabiso. Siko ne na Congo, eningo bando salama. Banda pe yaki na Congo, mutu moko tazo tchauka comme actrice, comme chanteuse, comme humoriste. Même comme chroniqueuse, bazo kipeote. Même na bato yeba na ba. Bayeka batali yo bolie, okangi photo, bakei. Kolobatege, ozo bomba mapoza star. Non. Yo moko lobiango, ozo teka batike ya Jeli Show. Omona wapi, star, ya munene lokola yo, chanteuse, humoriste. Ye moko azo teka batike ya soirée na ye. Soirée Jeli Show. Azo teka batike. Ah! Jeli Show. Oko lokate, même inga soki na lobby lelo oyo, na été oyo, na organisé soirée Karine Mokonzi. Karine Mokonzi akoteka tikete. Ngape na koteka tikete. Eza na batu babando teka tike. Nga nazolandaka makambo ndenge ezokende na ordinateur, nazotambula na salle, nazotala mouvement, nazotala soki makambo ezofonctionner. Bakiti eza en place, baminda, makambo to ezokende bien. Air tout téléphone kotoyo, téléphone mususu kotoyo, Bluetooth na litoyi, garde de corps moko na mupanzi azolandanga. Wana zoka soirée Mokonzi. Siko Karine Mokonzi vanda kuna azolia ba crevette. Karine Mokonzi vanda kuna azo balancer la sauce avec papa Eka. Balancer la sauce. Balancer la sauce. Balancer la sauce. Siko yo oye na Congo. Bisiko lobelaki. Et tant que bato bele ba yebike, soko zan étranger, soko kiti na Congo, tango Congo ndimiye, libande ndimiye. Yo siko komi, vraiment, na yebite soko zo pianine. Rien du tout tozo mona wana. Ah, Jeli Show.
siko na soirée na yo ozoteka batike na Instagram yo penza okomi moteki batike siko les fans de GL Show bazoteka batike na Facebook yo lobaka les fans de GL Show basalela ona ba fanatique moko oyeba te lelo bokoma bien nga papa Robo na loba tout le temps tala ba vidéo nanga nyonso na loba les fans de GL Show ezali créé par Prince El Matador na mwasi na ye bango nde mba créé yango donc fan moko azala te oya créé là les fans de GL Show bazala te olinga kosala kaka neto créer la chaîne na yo na imagination bato ba créer la yango ezali Prince El Matador na mwasi na ye yango wana foka bateka batike yo kanisi fanatique ni na créer la na poto sima tekela ka batike yo penzo linga anteta yo moko zo teka pe na Instagram ngaye GL Show na yebi yoko oza mwana kimpumbulu me ya niveau oyo te niveau oyo dose eleki GL Show likambo nini mama oza mama na Gaga na mama na Promedi siko ngo koma mama na mascotte olobaka sukisi kobota GL Show loba kutu ezala kotie mascotte ta mosu pa botaka na ete po mobali ope alinga kozala na basi ye na poto basi na Afrique ezakaka neti mosaka ye na Congo soko tuni madame aka na Belgique ti bakokisa na bango 30 mobali na ya Belgique te mais mwasi aka na Belgique yo gotie mascotte akoya mais la yebi te vraiment soki ekozala ndenge ni bon GL Show nako seka yo na ndenge kosakana te nanu penza na seki te nazo bongama pona seka affiche masmeno yo za détail ya nyonso bon bato baso wa billet pour que la billet de GL Show bato ba ki Instagram mara pour acheter le billet ezali dispo na mona ki bino répondre parce que j'étais trop busy voilà répondre à la question on répond à nos on arrive 4 jours. On a ma star à Côte d'Ivoire. On est dans la 2-3 émissions pour nous relaxer. Ça montre que je suis dans le domaine. Je suis la nouvelle chanteuse, la nouvelle cinéaste. Ok. Je suis la nouvelle star. Aucun Afrique, qui va comprendre que Naé Naza du domaine, il faut l'Afrique va comprendre qu'il y a une fille têtue. Ouais. On va commencer par la Côte d'Ivoire. Je suis là. Bobani na Congo. Match de musique avec Gauthier Mascotte. Aïe. Nayoki nanga. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani amayandanje. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV.
Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.